balandi ya Canal Congo TV na émission loboko ya mama mbote na bino bisika nyonso bozwami bozali ebele na kolanda ba émission mikolo na mikolo tali kolakisa bino ba spécialité biso na sto lambaka biso na sto liaka kasi to yebi elambeli na elambeli ya mutu na mutu to ya pays na pays ezali différent ndenge to bozali komona na loboko ya mama kolamba ya ndenge na ndenge lelo to ye epa ya madame Tans Pelagie Mapuya yende penda ko yebisa biso nini penda to kolia lelo na loboko ya mama nga na lobana mingi te nde to yebi ke bozali tellement ebele oyo bozali kolanda émission ya loboko ya mama ndeko papa Cerner kuna na Afrique du Sud molandi munene penza ya émission loboko ya mama koto ozali to peso penda bambote ko bakaka et puis partager penda babone bakota kota kote bele na kati na Canal Congo TV ndenga na ozana nga musika mingi te na kozala mulai mingi te to kende pa iwat madame Tans azwami ayebisa biso nini penda abongiseli balandi ya loboko na mama madame Tans mbote maman milakisa na ba téléspectateurs ya Canal Congo TV comme on a ni posali nani recette ni no bongoseli biso na mokolo mwale comme on ngai maman Pelagie Mapuya welo lelo recette no laksabino matembele eza tellement simple et repréparer en plus rapide donc toza matembele na biso awa pona kolamba matembele na biso tokozana na besoin ya ba épices oyo aubergine poivron litungulu otobenga oignon ail moi pilipili mukie na ba obaliaka pilipili ndembi otobenga sibulu na ba obaili na mungwa mbisi na biso kokauka mafuta na mbisi tokotia tobandi kosala nde matembele sukoyo kodongola matembele de façon que banzete nyonso elongwa po ezala bien na ko lambango tozodongola matembele na biso kolongola basinga oyo ederangeaka po osala matembele malamu longola penza basinga oyo nyonso po yango etiaka makasi na kati ya biloko so longoli yango malamu te moyen matembele pe bima kitoko eza te donc faut kosala yango malembe avec soin et amour yango tozo kosala matembele na biso nyonso tozo sala yango lentement et sûrement pour matembele na biso ezala kitoko na kolamba pe na kolia sikoyo tosilisi kosala matembele na biso tokomi na étape ya kosokola yango sikoyo tokozwa mai po tosokola matembele na biso faut kosokola yango malamu po tellement utaka na mabele bazelo mwa biloko mike donc maman soko zosokola matembele faut zwa ton osokola yango ata 2-3 fois salite longwa comme ça ozui obandi kokata mike comme l'étape kokata tobandi kokata matembele na biso tokata yango minene makasi te mike pe makasi te tokata yango mesure moko de façon que ezala bien tozokata matembele na biso tosisi kokata matembele na biso yango oyo tokati tokoti siko na étape ya kotia yango na moto matembele na biso totie na moto tosokoli tokati totie mai te kaka ndenge tokati wana totiki yango na moto po et changer kaka en fait couleur et moi forme et changer kaka ça lokwa moko lemba mukie sima to kolongola et lemba makasi te donc na mai nango matembele bimisa mai nango wana kaka faut ko surveiller yango ozo balola ti hormone lisale moko lemba mukie après to longoli en attendant nzungu na biso zo kotoka toye na kobongisa ba épices tokobanda ko préparer ba épices na biso oyo tokokoti tokotia na matembele tobandi na ndembi na biso
Toko tuta ndembi, toko tuta ail. Eza déjà kosokwama. Nyonso tosi tosokolaki yango tellement propre pour na ko gagner temps. Ce que tozo le kan étape ya ko tuta ba épices na biso nyonso eza awa, aubergine toko kata, poivron toko tuta, litungulu toko râper. To bandina na ko kata na ko tuta ndembi na ail. Toko zo ail na biso, moi quelques mbuma ail. To tiena liboka. Toko tuta ngo mbangu. To ndembi na biso. Na kati ya ail o to tuta ki liboso toko bakisa ndembi. To sibulu na biso. To na kati. To tuti. Toko zwa litungulu na biso toko râper yango. En attendant, nde tozosala tokokata moke po totala nzungu etape nzungu na biso ekomeli. Tozosala nzungu biso po kobalola ngo po ezika te. Nde nalobaki totie mai te. Yango moko ebimisi mai nango. Mai nango yango ebimi, bomo ndenge esali. Esali lokola mwa kolemba mokie, mais kolemba makasi te. Tokotika ngo lisusu ata mwa ba 2 secondes sima tolongoli yango. Le temps tozozela ke nzungu na biso tokitisa, tozo continuer na kotuta ba épices na biso. To jus poivron. To ngi to tuta poivron. Rokata ngo. Chana liboka. Ba o balingaka biloko oya pembe bakotia na bango. Mais ça bato misusu pe basepelaka ba nini ya pembe oyo te lokwa biso tolongoli yango. Toye kotala lisusu nzungu na biso totikaki na moto. Tokitisi nzungu na biso esuki ya wate tokozwa matembele oyo tokopasa yango na tami oyo ngo na kati awa. Tozwi mwa mai mokie. Totie na kati ya nzungu mpona kosokola yango bien. Mpona mwa bamatembele oyo ekangami tosopi likolo. Tozwa mai tosokola matembele na biso. Tolongola kaka juste mwa ba verre ba mai wana mwindu wana ezalaka po mingi basepelaka na mai ya mwindu wana te. Mingi basepelaka nango te na mai ya mwindu wana. Tosilisi kosokola matembele na biso. Tungu kaka oyo tolambelaki matembele, yango kaka tokozongisa na moto na rincer yango bien pour ne pas utiliser beaucoup de marmite to bebisa pe banzungu ebele to saleli kaka yango po eza nango propre jusqu'au rincer. Siko yango nde tokotia na moto. Toto nzungu na biso na moto po mwa mai wana ezaki na kati ekauka. Na préparation na biso tokosalela mafuta mbila na huile. Sikoyo tokomi na étape akozwa mafuta mbila liboso totia na nzungu na biso o totia na kikalungu. Tozo kotia mafuta mbila na nzungu na biso. Totia mafuta mbila. Mafuta mbila ebela makasi te.
mais jusqu'à ezala un peu jaunâtre bafulufulu wana elongwa soki ezotendre vers kobela nde tokotia contenu na biso ya matembele na biso tokokotisa na kati. En attendant lokola mafuta na biso tozozela ebela tozo continuer toujours na kosala baépice na biso tokomi na étape ya kosala aubergine sikoyo. Tozwi aubergine na biso tokomi kosala aubergine kolongola aubergine baposo. Tokolongola aubergine na biso baposo. Pour recette na biso ezokosenga aubergine ezala na poso te. Faut kolongola aubergine poso yango tozolongola aubergine baposo. Tolongola yango bien. Sima tokati yango kaka likolo matembele totia yango po tokalinga yango ensemble. Aubergine pe eza légume. Donc yango tozo mélanger yango na kati ya matembele na biso po to bongisa sauce na biso to biloko na biso tozo lamba. Matembele na biso yango tosali aubergine na biso. Siko toni tokata aubergine to tiango juste likolo matembele po to kokalinga yango ensemble. Tozo kokata kata aubergine na biso likolo matembele totie matembele na biso na sa bassin oyo zoko servir biso po oyo eza passoire eza tami totie matembele na biso mai wana tosokoli ezoko kita so tolobi totia yango mbala moko na mesa ekobebisa nappe yango to se servir na bassin oyo po totia de façon que ba mai oyo ezotokoya na matembele ekoyaka na kati ya bassin au lieu que c'est-à-dire nappe de table na mesa. Tomoni huile na biso ebeli totalement teme esali lokola moko libela nde tozozwa biloko na biso tozotia mafuta mbila ya biso tozotia sikoyo matembe on te tcheboe pour kubalula pour loko les mafuta il se peut que kozika poto sangisa ngo bien et sangana bien na bidoko na biso loko les sangani tokotika ngo mo quelques minutes ata 3 minutes pour le temps et bela kamuke muke après tozonga lisusu kotala ce que comme na niveau tokotika ngo mo 3 minutes ele ngola nzungu na biso totala tokote nyeko balola ngo yango poko balola kaka on to bandira ne kota épice na ne kota épice moko te bande to bandi makam na biso nyonso totiango na moto totia te épice moko te tozo balola ngo nanu kaka tozo lamba nanu tokokota épice na ngonga oyo kosenga ke kota suka nde tokotia épice na biso mais en attendant tozo balola ngo nanu sikoyo tokoya kobatisa huile na biso na kati ya biloko na biso oyo na mélange na biso tosali ya mafuta mbila na biloko na biso oyo nani comment est-ce qu'on appelle ça aubergine na matembele na biso tokoya kobatisa huile na kati huile ya mingi te mais ya mwa mokie tozotia huile na biso mokie totia huile mokie totala nanu ndenge nini soki huile ekoki nango totiki bongo soki ekosenga te tobatisa tokobatisa ma en attendant totiki nanu boye po huile ezala epermetaka kaka ke ezika vraiment te po elemba pe nde totie huile na biso namoni huile na biso ça va sikoyo tokokota na étape tokobakisa mbisi ya mai oyo tobenga Thomson tokotia Thomson na biso na kati tozipi yango pendant 5 minutes
sima tokolongola mbisi tolongoli ba mikuwa ba mbisi na biso yango vu le temps to sokolaki yango nyonso déjà bien là to préparaki yango déjà nyonso donc yo na ndako soko zwi mbisi sokoli yango très bien olongoli ba salité nango sokoli yango vraiment ezala propre sima tokozwa mbisi totia na kati ya biloko na biso tozwi mbisi na biso totie na kati ya biloko na biso mbisi na biso tokotika yango efanda mwa 5 minutes po mbisi ebela nsima tokoya kotala tokolongola bandeko balandi loboko ya mama tomoni 5 minutes na biso ekoki tokofongola nzungu na biso totala yango ezalaka somo teleki makasi po kosurveillaka po ekoriske ezika donc toyokongola nzungu na biso plus mpona komona mbisi te mais kobalola yango mwa mokie de façon ke matembele na biso ezika te yango tozobalola matembele na biso balola yango na ekenge de façon ke mbisi epanzana te tozobalola yango na ekenge po mbisi na biso ezika epanzana te po toza na besoin nde mbisi elemba totali mpe mbisi na biso te elembi nango déjà presque mais tokotika yango lisusu ata mwa 2 minutes po elemba bien davantage donc nazobalolaka juste mipandi nazosimba mbisi te po epanzana te nga nazobalola kaka matembele tozofongola nzungu na biso po tolongola mbisi na biso totiaki na kati tozolongola mbisi oyo totiaki na kati mbisi na biso yango oyo ebeli elembi tolongoli totie na biso bien tokotia mwa mai mokie sikoyo po kaka nzungu ezika te totie mwa mai mokie jusqu'à présent totie eloko te tozolamba tozotiaka nyonso oyo banda tobandaki na totie mungwa te na totie épice te totie eloko moko te sikoyo tokomi nde na étape oyo fo tozwa baépice na biso tokotisa sikoyo na kati ya nzungu na biso épice na biso tosalaki oyo toyebisaki bino na début poivron ail oignon na ndendu totuti torape oignon na biso contenu na biso nyonso yango oyo tokotia na kati ya nzungu na biso natie contenu nanga bépice nanga nyonso na kati na baloli te abakisa mai mokie mai mokie na sopi mai mingi te mokie kaka lobisi natie tobalola yango jusqu'à na bapoint de façon ke nzungu ezika te mais épice yango moko na baloli te natiki yango kaka juste likolo ya nzungu nazozwa mungwa na ngai nayebi quantité ya biloko na ngai natie mungwa mingi te vomie ezanga ke eleka totie na biso biloko na biso etoka lisusu mokie nsima nde tokoya kofongola totala sikoyo toye na mbisi na biso totiaki tokomi kolongola basalite basende nyonso oyo eza na kati ya mbisi na biso po totia na kati ya nzungu na biso tolongola basalite na mbisi na biso ate epanzani eza nango problème te biso tona besoin nde kaka tolongola bamikuwa tosisi kosala mbisi na biso tokozwa na mwa mbisi ya kokauka oyo mokie tosalaki tokosangisa yango na kati nazwi mbisi ya kokauka oyo na mbisi na biso ya mai oyo tosalaki ya thomson nasangisi nyonso esika moko tokozwa sikoyo mbisi na biso tokokende kotia na nzungu na biso oyo tozokolamba fongola nzungu na biso
liboso natala nazobalola na baloli épice na biso nde nazwa mbisi natie likolo seka nzungu biloko na biso po kobalolaka ngo à chaque instant de façon que lokola ezika te donc soko osali ofandi mwa mongonga moke obaloli ofandi mwa ngonga moke obaloli po soki otiki yango temps molai ekoriske ezika mama oyo oyebi ndenge tobalola nzungu kobalola ngo makasi te me na bapoint kaka de façon que ezika te soko obaloli moke emisi topemisi tozofongola lisusu nzungu na biso po totala tobalola lisusu pilipili tokotia mwa mbuma mibale ya pilipili na kati tozokotia soko oliaka pilipili soko oliaka pilipili te otiki tozobalola nzungu na biso tomoni moto eza mwa makasi po kobalola po ezika te tozobalola ngo tozobalola ngo mingi boye po ezika te po mai na biso totiaki mpenza ebele te totiaki mai moko mokie kaka donc soki ekauki ekozika du fo tozobalola ngo po ezika te me ebela bien tozokontinue kobalola nzungu na biso totala soki tokomi eta tomoni ke nzungu na biso biloko na biso ebeli nango tomoni biloko na biso ebulembi nango me tokotika yango lisusu ata mwa 2 secondes po ebela lisusu bien davantage nsima tolongoli totiaki épice na ndenge ya mwa katikati po épice esengaka fo ezala net mwa ebela net ebela mpenza te po soki ebeli totalement esilisaka saveur na goût nango nyonso du yango totiaka yango kota mwa basuka kota mwa bakatikati de façon ke egarde saveur nango elemba ebela net ebela te nyonso wana ezalaka nécessaire na kati ya santé ya moto toza kotala nzungu na biso tomoni nzungu na biso ebeli biloko na biso ebeli yango oyo ebeli nyonso sikoyo tokokitisa nzungu na biso biloko na biso ebeli tozokitisa nzungu na biso balandi émission loboko ya mama tokomi na suka ndenge tobandaki elongo na bino bande bandeli bolandi mpenza badetail nyonso ndenge madame Tons apesi biso badetail na elubu ya lelo madame Tons okoki kopesa biso briefing ya recette oyo ya mokolo mwa lelo oyo ya matembele na biso yango oyo bomoni ndenge ebeli totie na sani tobandaki eza biloko tosaleli tosombaki matembele tosaleli ail tosaleli litungulu tosaleli poivron tosaleli mbisa kokauka na mbisa mai oyo tobengaka Thomson yango bepice ekoti na biloko na biso mafuta tosaleli mafuta ya mbila na ya wili tosangisi yango nde tokomi na suka ya elubu na biso tomoni loso pe mais mutu mususu pa kolele mutu amapa mutu ya kwanga tomoni ka loso ndeni si biso to profete tosala ngo na loso
mais matembele eliamaka apparemment na eloko nyonso mbala ekoliama fufu ekoliama kwanga ekoliama même lisusu mpe baliaka yango na mapa bazali mais biso topréféré totia yango na loso toaccompagne yango na loso yo so ozwi kwanga problème eza te ozwi fufu problème eza te mais biso tosepeli kosala yango na loso. Mbote kozala bien na balandi ya loboko ya mama. Merci, napesi mbote na papa Simon Kimbangu Kiangani, mukonza lingomba ya Kimbangiste, napesi mbote na molongani nanga papa Tansuelo, napesi mbote na libota nanga mubimba famille Mompuya, napesi pe mbote na famille Welo, oya molongani nangai famille Welo mubimba napesi bango mbote, napesi pe fanfare Kimbangiste nyonso mbote ya état major. Merci. Ya solo tokomi na suka ya émission loboko ya mama bouti kolanda madame Tance ndenge apesi biso ba détail nyonso tout ndeka tolobaka na loboko ya mama toko découvrir ba spécialité ebele. Merci na équipe pour travailler na biso na mokolo lelo sima na caméra tozaki na page mananga régie finale Kiro Enoch bino nyonso tout en tout cas merci na ndenge bozali kotia maboko to bo sanité kuna na mikili ya poto bozali tellement ebele moya kotanga mama Marlène kuna na France maman Walembo Daniel présente yafki ya paroisse à Montreuil bozali kuna bolanda bozali pe balandi penza makasi penza ya loboko ya mama to bo sanité Cerner papa Cerner ya faki kuna na Durban na Afrique du Sud bozali tellement ebele ba mama nyo surtout ba openda bo pesa rapenda attention na bino pona kolanda biso vraiment ezali esengo pona biso soki bino batali bozali te biso pena tozali na biso kaka pamba to continue toujours na kolanda émission loboko ya mama to bo sanité pembeni pe assistance maman Nzuzi Wilhelmine ba obikane balobaka on ne change pas l'équipe qui gagne to comme na suka na mokolo lelo na ndebo tu kolanda ba détail nyonso tout na émission lelo recette à lelo ya recette à lelo ya matembele oyo madame Welo Tance alakisi biso na kanisi biso na stoko meka to meka ngo penza to bon na sima ne to kotunana bozali ebele o bozali kolanda penza bo bazali pena ba fan penza donc ba o bazali penza fidèle au poste na émission loboko ya mama kuna na poto tozali na Afki Montreuil tozali na maman Daniel Walembo tozali na maman Malou mama na Liza tozali na 4G Raissa Marlène tozali na madame Christine na Belgique Mama Yvette na France bozali bino bozali témoin ebele to bosante papa Cerner kuna na Afrique du Sud molandi monene bozali tellement ebele dans le monde bozali kolanda émission yo na canal Congo TV loboko na mama en tout cas merci na bino nyonso tout tozali ko remercier équipe au travail na biso na mokolo lelo na sima na caméra page mananga yazali euro dans l'ombre misala nyonso bozali komona ezali page mananga to bosante pembeni maman Nzuzi Wilhelmine régie finale to bosanité Enoch to bosani pete Kiro bato nyonso ya balandi ya canal Congo TV en tout cas to kuta na bino na numéro mususu na bosanité ye moko madame maman honorable maman Ginette Samba ye moko na pointe to kuta na bino na recette mususu bye.